Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala ilo karatakate ya wana benga yo Jima mukende umela Bana Kin Kebana jago zape so kutana ngo KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jinimu Kendi Oumela KNB ko zape te so kutana ngo tchek ovandi. À travers la flamme par la com, devenons fort. Mbote bakinois pe bienvenue na magazine na bino bolingaka mingi KNB Kinshasa na biso. Eza kobanda le 1er septembre dialogue mais Edem Kodjo a le but que ba porte eza na nous ouverte pour na ba politiciens oyo balingi koya. Edem Kodjo azali facilitateur ya dialogue a le but que azali vraiment maboko polele pour na koyamba ba opposant nyonso oyo nanu bakoti na kati ya dialogue te yango to yoko solola na bakinois bapesa biso bavi na bango soki bamoni yango ndenge nini mpe bazokanisa nini epai ya baopposant oyo baboyi kokota dialogue barejoindre dialogue eza mabe te eza malamu mais soki tolingi tozonga mwa moke nsima mais ye moko ase contredire na baacte na ye abandaki kopose bareseau wana peut-être epesi bandeko mosusu nzela ya koloba keno tomoni ye azali mutu mpenza na ndenge ye makanisi ezalelaki liboso te soki bato wana bana doute ye fo alakise mpa na bango ke doute wana baza na yango eza yango te atie makambo na nzela ekopermettre mpo na avancement ya Congo ezali mabe te mais Edem Kodjo aye na mboka oyo mpo na kosangisa bato te aye nde mpo na kopanza ndenge nini yo Kodjo koya na mboka oyo mpo na kosangisa bato basala dialogue mais c'est comme si aza penché na côté moko obandi comité préparatif ya dialogue ti okoma na niveau ya kozwa décision que no dialogue ezobanda lobi mercredi le 1er siko kobanda dialogue na banani soki mpo na bongo na kosenga Edem Kodjo atika nanu misala na ye wana azonga nanu epa bango senga na bango nyonso tu bazala na bomoko mboka eza ya biso nyonso dialogue mpo na kosala yango esengaka kosangana baide na bino nyonso tu ekoma moko bongo nde tokoyeba kotambusa mboka na biso pe tozala pe lokola baninga mais soki bamisusu baza libanda yo ozosalisa dialogue yango sikoyo wana okozwa conclusion solution na banani. Kodjo est passé sur les antennes pour nous dire que le dialogue sans l'UDPS, le dialogue sans le rassemblement est au salamate. Donc ça tu sais que dit quoi? Et là tango Kodjo azali mutimoko récusé. Ezali motif moko ya soni. bakinois baemettre bavi na bango en tout cas souhait ya tout congolais ezali kaka ke mboka na biso etambola malamu kimia ezala bitumba ezala te bato bakufa te yango nde ezali vraiment souhait na biso bacongolais Kinshasa eleki partout. Desmond Tutu, un des plus grands combattants et apartheid en Afrique du Sud, a été hospitalisé suite à une infection. L'archevêque sud-africain et prix Nobel de la paix Desmond Tutu a été hospitalisé suite à une infection récurrente oyo ekotisa déjà 3 fois na hôpital en 2015. Âgé de 84 ans, Desmond Tutu, héros et à lutte contre l'apartheid, selon sa fille, devrait rester encore pour plus d'une semaine à l'hôpital Dixit Tandeka Tutu Xash. Infection oyo ya cancer ya prostate et tungisaka Desmond Tutu depuis plus de 18 ans yangoyo. Notons que cette année Desmond Tutu a fêté 40 ans ya vie sacerdotale na ye. Suite ya hospitalisation ya Desmond Tutu, mwana na ye mususu ya mwasi pasteur M4 Tutu Van Fight nde azwaki maloba na kombo ya papa na ye à l'occasion ya congrès ya Fédération internationale ya droit de l'homme na Jobourg.
bakristu nyonso tokosenga na nzambe abatela les grands combattants ya liberté pe asunga ye na maladie. Kinshasa eleki partout. La législature 2011-2016 to constaté que ba politicien mingi ya majorité ba komi kolonga pona kokende na opposition yango ba kinwa mingi o ba remarquer yango pe ba lobi na micro na biso. Kinshasa et l'équipe partout, tous dans la commune Yangiringiri, na direction chère Baisika Toyokosola, na Bakinois, Baibsebiso, Bapesebiso Bavina Bango par rapport à Yandenge Chéribin au Kende Alongwe na majorité parce que Toyebi na Kalata Moumanda Zalakina nous na Ebandeli. Batbanda Kolongo opposition pour na koya na majorité mais leloyo. Tobozo mona que Batbazo longo na majorité pour Kende na opposition mais même bato bazala na ténor ya majorité bazo longo yango Toyokosola na Bakinois, Bapesebiso Bavina Bango. Bon, nous sommes vraiment d'abord très étonnés d'apprendre que Chéribin a longué la majorité. Pour nous défendre la majorité, les lois le ballon, donc il y a quelque chose sur la table. Pour na boeza difficile, nous sommes na télé, partout même na ba débat, na landa na conférence, débat contradictoire après ça comme nous sommes vraiment étonnés. Bon, total, les prochains jours, nous allons sur la réalité ou juste. Na Chéribin, la monnaie a raison. A démissionner na ye. Pour bateau bazana ye, boyo organisate. Moni, il fallait balanda ndenge ye idée wana ye azali nango. Moni, pona idée wana ye azana idée ya bien. Bon, cause à la paix raison. Pour mingi to mona ba owe la titre. Pour ayebiso ka owe li titre wana bango pouvoir réduit. Akoki kozwa poste. Avis n'angezara que non on peut sa conseiller aux politiciens nabiso congolais de façon que non base à la constant donc base à la décisif. D'autant que j'ai décision na vie na eto engagement na vie que non na rosala loko bofa comme on tina souka. Ce qui on peut ça moi exemple base à la PRT. Jésus bengi aya atambol un pas deux pas atali sima et akomi kozinda. Donc cela veut dire que les politiciens na biso ya lelo bazo sunga biso population te et biso toto pesa bango beaucoup plus confiance de façon que bango ne va trouver biso ba solution na ba problème autoza nango mais tozo mono ndie que bango ne bazo trahir biso ba peuple. Par exemple net ya oya utolonga na majorité Chéribin Okeng soko landie sa façon d'être premier président de la République azalaki fidèle. Sur Otali, on dirait, imaginez que nous avons na souka. Mais le lot aux kama, bakomo sauter majorité pour bailler en opposition. Pour moi, c'est une façon de commis bomba. De façon que nous rendre compte de la population. Balata ba casquette ya ba opposant. Tant que bando kotuna bango kosenga bango ba compte rendi et comme non ngana longaki na avant au monique na yebaki déjà mais yo yebaki déjà avant. Pourquoi pas en 2014 ou 2011 au longwaki. Aux élus sur toko masco à la veille au bandi kolongwa bakinoa bapesi bavi na bango alors loko kolobeza juste ceux qui a longwe pour na ba bonne raison vous ala malamu mingi pour que nous en a besoin mboka na biso que les bosso population à se retrouver pe azala heureux na mboka na Kinshasa et l'équipe partout. Tosali constamment ko na Kinshasa ba famille mingi bazalaka soki mwana na bango abala mobali oyo azana moyen bazwaka toujours charge ya famille wana mobimba pona ko surcharger mobali wana yango micro ya KNB tambola ki pona ko tuna bakino bizalela ya bongo pona ni nangai Mosika te Bernadette Masengo présence na yo ba séjourna to seloli na bakino ba ebisa biso comportement automona na pa mama mingi ba komisa ba bokilo na bango lokola bilanga donc mobali soka balela e mwana ezala allumette ezangi na ndako fo mobali ya mwana pesa ezala bougie to eloko nyonso donc mwana na bango comme lora ko za charge ya famille nyonso yango to tuna bakino ba pesa biso ba point de vue na bango pona nga ba mama bongo na sepia na bango te mais ils aiment la monter parce que bokilo na pe aza mwana batu aza na famille na ye aza na maman na ye aza na papa na ye aza na bandeko na ye po ye pas un problème na famille na ye donc ils étaient que so babaleli yo mwana oza charge nyoso olati sa bokilo ezala raté zaneti ke soki ozangi eloko tinda mwana pa bokilo botam so pe bokilo azangi so bokilo azangi siko yo tindi monte ke sali mabe ozo sisa mwana no valeur na ndako libala
bokilo aza motu moko bokilo aza kilo aza motu moko fo tonyore ye eza te eloko moke ezangi te loba nayebi te bajaka mama wana mais soki baza motu na bango esala neti yanga ntuka esimba te ezali wana ya kokomisa mwana neti mo eloko mbongo aproduzilaka yo mbongo te ntango mwana akoki oboti mwana akoki kosunga yo me na modele wana non eza kutu na ntuka na lingi yango ata moke te batika bokilo aza mpe mwana motu mosusu akoki kosunga yo volontairement ye mo soki alingi ekoki te kotindika ye asunga makasi to bolandi ndenge bakinois bapesi bapoint de vue na bango vraiment na bamama oyo bose comportaka bongo bokomisa mibali ya bana na bino lokola bilanga bomeka kochanger parce que lobi akozala kaka le même mutu akochola mpe famille na bino mpe ye mpe kaka akoseka bino mpo lelo apesi lobi mpe akolemba na ye mama oyo osalaka bongo bomeka kochanger mpona kogarde mpe dignité ya famille na bino. Kinshasa eleki partout. Radio Maria a organisé une événement. Il y a 3 archanges na siège ya Radio Maria. Oyo bandaki depuis le 27 août et aussi la dimanche le 4 septembre. Na centre Lindonge na 14h. Voilà. Po ya bolengeli mobu ya kelasi 2016-2017 pe po na makambo mosusu oyo ezotungisa mabota mabiso Radio Maria elengeli bongo novena po na kolengela année scolaire 2016-2017 elongo na barchange Michael, Raphaël, Gabriel du 27 août au 4 septembre 2016 na nzela ya Radio Maria 89.9 MHz. Mokolo ya lomingo pe mokolo ya suka le 4 septembre ekozala bongo journée de louange et de bénédiction pe ba bengi bongo ba étudiants ba enseignants pe ba bandeko ya mabota mobimba na sanctuaire ya Notre-Dame de Paix de Fatima centre Lindonge de 14h à 18h bandeko nyonso ba mema ba bougie na bango pona lokumu ya ngondo mo Sainte Maria Marie Reine des Anges. Kinshasa et l'équipe partout. Du 1er au 2 septembre, le ministère amène ya apôtre Léopold Mutombo récollection ya ba jeune ekosala mawana. Ba jeune nyonso ya Kinshasa ko bengami pona kozala wana. Récollection de la jeunesse, il y a ministère amène. Oyo Thomas Léopold parmi ba valeurs parmi ba concept za katina Thomas Léopold apôtre Mutombo yango na zolo ba pora ba ndeko nyonso ezabi pa yo cadre oyo azoko ya ko tailler azoko former eza cadre ya coaching oyo pa yo jeune akoya ko zwa ba outil jeune akoya ko zwa mayele jeune akoya ko yeba ba valeur na ye pour permettre na jeune obengi chrétien aye ba ko bunda na vie pe ba ko koma na ozali miango nzaba bongisa ki pona ye. Récollection le premier, le premier zali jeudi et vendredi le 2 septembre. Na ministère amène 8e rue numéro 4. Na bengisi jeune qui ça. Azala joueur, mécanicien, aux étudiants, aux étudiantes, aux bengami a on a cadre oyo, ya ministère amène. Et l'on a Thomas Léopold a bengi yo oya koyoka. Pezana ba valeur katina ba kambu katina yo, mais au milieu bakate. Mais na nzela ya récollection okoya kozwa pe okokoma parce que ça koyoka pe mopakolami eza azo ko impacter mbala moko parce que ko resi na vie ezosenga makoki moko boya accompagner yo et Dieu a prouvé pour nous un homme l'apôtre Mutombo yaka pa zwami na Brazzaville yo zwami na 24 communes ozolo na biso rencontre eza pona yo jeune ya kisasa nyonso ya église nyonso ya bansamble zo pa ba jeune bazali bo bianga mbo tia makona bino awa le 1er le 2 septembre dans le ministère amène. Tu as 2 vacations, tu as 9h, tu as 12h et de 15h à 18h. Dans le ministère amène jeudi et vendredi, tu as posé les pamboli pour nous, tu as écouté na musala nzambe, ou à l'engel le programme munene. C'est que un collège à pambola bino. Ba jeune nyonso, ou azelo kwa jeune ko ngai. On a no azo fini na charge té. O mona ke non akozangwa hier à part nzambe aya. Ouais, vraiment, c'est une journée formidable. Donc, toujours lancé l'appel à tous les jeunes, tous les 4 ouais, Kinshasa, toutes les communautés, vraiment, ils ont référence, réunion, réunir biso un chrétien, comment on a une initiative, comment on chrétien, comment riche chrétien, la Bible, comment fils d'Abraham, vraiment, ils ont vraiment juste vraiment pour la biso. Initiative au papa Zui.
c'est quelque chose d'important parce que les jeunes ne s'embriller trop dans les bar, les boîtes. Du fait que Nzambe a révélé à propos de la prière, de conseil, c'est vraiment important pour nous biso les jeunes to zalaka. Oui, je suis jeune, j'y vais. Rubrique Nabilo vos préférés à selfie, kanga photo, c'est comme Mukepe Bukakingo, tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kendo bokolanda. La photo, tout c'est comme ok, Bukakingo, écoute idée, écoute idée, écoute idée, dans selfie, écoute idée, écoute idée, la photo. Tout c'est comme ok, Bukakingo, écoute idée, écoute idée, écoute idée, dans selfie, écoute idée, écoute idée, la photo, tout c'est comme ok, Bukakingo, écoute idée, écoute idée, écoute idée, dans selfie. Écoute d'idée, écoute idée, la photo, tout c'est comme ok, Bukakingo, écoute d'idée, écoute idée, écoute idée, dans selfie, écoute d'idée, écoute idée, la photo, tout c'est comme ok, Bukakingo, écoute d'idée. Bafamille Mbemba bazali na mawa ya koyebisa bandeko pe baninga nyonso liwa ya papa pe koko Alphonse Mbemba retraité ya SNEL na département ya distribution oyo akufaki mokolo ya le 25 août oyo na Mbanzangungu. Nzoto ya Moei ekobima vendredi 2 septembre pe bokundami kosala makaka kuna na Congo Central. Communiqué oyo ezali ko s'adresser na ba oyo nyonso bayebaki ye. Magazine Nabino lelo to solo lina ba chauffeur pour na koluka koyeba habitude o bazalaka nango ya kosede baninga na bango ba voiture soki esali ke muninga wana asali accident na mutuka wana nani akoki kozwa charge wana muninga oyo asedaki to yo chauffeur ya mutuka wana. Magazine KNB toza na commune Njili précisément na quartier 4 pour nous sola na bandi kwa msoba chauffeur ba ipsa biso soki lelo arrivé que yo chauffeur au CD mutuka bato pa muninga na msusu chauffeur o azana mutuka te eux que muninga na chauffeur aka tutisi mutuka bato entre binomi balé nana kwa assumer responsabilité ya kobongisa mutuka bato. Bon to ida na kale ko tike ko sang portale ke petango osanga ki muninga na ida kiyo metango osana ngo muninga na ako baby ça te ba on a des points ni yebo ida genya tonga passe bon eza manima mutuka eza ba ga biso chauffeur eza manima musu manima ne simba tene nenge mutuka ba desalele na nenge mu mukolo mutuka kuma mutuka no yebe mutuka na ya ole meso na ba ga mais faut ça réparer mutuka ba parce que il y a des chauffeurs là c'est des camions aza titulaire à camion ngana ya titulaire à camion bon charge on est pas là parce que ngana za titulaire à camion on va la bomba bon ben parce que on y magara makamu ya ça dépend monsieur ba bandi ba shosho de ça là molimo ya kosede en tout cas ezara bien terre tout moment il y aura des gapo mutu na mutu azana ndenge na ye ya kotambusela mutuka na ye chauffeur a kosede muteme ozala moto akokisaka vexement ale kapo azo ya rolia na ye yo cede patron ayebi makambo wana te soki ezalaki ke patron ayebi wana patron koza accord mususu tellement ayebi te en tout cas ezalaka normalement charge ya yo nde chauffeur oyo sedaki wana nde ozala problème so ezalaki patron ye moko apesaka accord pesa moto wana eza problème te tala ndeti lelo cousin moko amatina kati ya camion tokomi na poma tete camion na ye pena boye cede chauffeur ake cede zu chauffeur mususu tokomi na poma tete akoti sans cynique ya sans cynique wana camion ezoya batuta ina camion camion zo mata montagne ya ko distance ningi na poma tete wana fara boy pum batu mibale babukani
Sugolelo ekomi charge chanel. Il y a patron, il faut chauffeur, molimo ko céder wana faut kotika. Et ça bien té. Bolandi wanenge ba chauffeur ba pesi ba point de vue na bango misu ba lobi que ba céda baninga juste pour na ko aider baninga o bazangi mituka mais ce qui arrive que muninga o ba céder mutuka yemo ka ko tutsa mutuka wana donc yemo chauffeur o ya céder mutuka batu yenda ko assumer ba responsabilité a robongisa mutuka batu mais na bino pe ba chauffeur o ba céda rezate que muninga céder mutuka o ko tutsa mutuka batu po ebika ke yende mutuka ko assumer ba responsabilité wana donc to ba céder mutuka batu yeba pe ninga o batela ngo po na muninga pe lobi azo ba problème te pas mupa wana et Kinshasa et l'équipe partout. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Ressabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Dans quelques jours, Léopard, il y a RDC Bakobetana, République centrafricaine, na cadre. Il y a 6e journée, il y a éliminatoire Gabon Can 2017. Na mikoleleki ka fasengaki na fekofa match wana e betama na 18h30 parce que rencontre yango ezali parmi ba rencontre oyo ekobimisa ba meilleur deuxième. Na yango tomoni misala ezali ko salama na stade de Martyr pona kopelisa minda po makambo nyonso eleka na kimia jour yango. Mais kasi esengeli koyeba ke stade de Martyr bakataka yango courant na SNEL pona baniongo mais tomoni na descente ya ministre ya sport minda epeli. Kasi na Société nationale d'électricité esengeli bayeba ke bazali na 2 filles ya makasi parce que na ndenge courant ekendaka pamba pamba soki kaka et ça lui 20 minutes RDC a ko perdre rencontre wana na forfait. Donc il est grand temps na ministère ya sport na fédération penasnel boye bako fanda pona ko trouver ba solution moko ya makasi pona fête wana ezala réussite totale. Na bakambi ya brigade de mers boye bako sala musala na bino na ndenge sengeli pona ko éviter ba dérapage nyonso oyo esala makana stade. Bonne chance na ba Léopard, Kinshasa et l'équipe partout. Match à FC Renaissance contre Daring Club Motema Pembe et Kozala guichet fermé. Yango bakuna ba PCP ba point de vue na bango par rapport ya match wana na micro ya KNV. Kinshasa l'équipe partout, Tozania on a stade 24 novembre pour nous recevoir là. Quelques supporters, il y a FC Renaissance, il y a Daring Club Motema Pembe par rapport, il y a rencontre, il y a les 10. Oyo Lina Foot est décidé à 8 clos par rapport à la sanction. Oyo Daring Club Motema Pembe azali ko ekopé. Boyo ka bango ndenge balobi na micro ya KNB. Pour la bisoto c'est pas ndenge ba beta ma 8 mais pour la bisoto ya pena détermination pour on beta Daring. To gagner pena Daring on score à 2-0. Pour te dire équipe na biso za makasi. To chobeta na mazembe to c'est l'effort to ke 3-1 to bundi quand même et yo kali mutno sa yo qui met to déterminer le match à Daring to gagner to beta score à 2-0.
toza na problème na bango te soki balobi te no match ana tolongola wiko tokota biso tokokota bango te baoyamba biso moni bango nde baoyamba biso po biso so toyambi bango bato bakokota etake bango bana bambeba na bango yango wana mibeko na bango elandi bango tosepeli te il fallait match ana ezala huis clos te ocomprendre il fallait batika basupporter bakota po bajoueur match ezala sentiment tobeta mais eza mpe kaka bien mpo ezalaka huis clos mpo renaissance bao trop de kuluna moni mpo tokokotia bango boye totie premier deuxième troisième boye bamosa tube kobuka bakiti na stade donc ekozala bien te nina futi ye moko ayebi bato basala ya mobulu ayebi bato basala ya mobulu yango nde omoni atiango huis clos ekipe nini yango ya kobangisa biso mokolo na biso nyonso abetaka bakipe ya Kinshasa tobangi ye te atie biso bi to répondre yango esali kaka bien nde batiango bato bakota te po tension bato ya renaissance ezala pena mwa tempo na se kopola bakopola ata 6 tosengi kaka batiela biso arbitrage ya bien ozo comprendre batiela biso arbitrage ya bien match ekoleka bien deringa eza nango ekipe toyebi mais tozobanga bango te au contraire bango nde bato bazobanga biso. Quelques supporters, il y a Football Club Renaissance va réagir, puis quelques supporters, il y a Daring Club Motema Pembe, mais bango nyonso bazaka on a regret makasi parce que balobi rencontre on ezali fête monene fallait que bango moko ba vivre rencontre on na kati ya stade même mibeko itikali mibeko comme Daring Club Motema Pembe bazako ekopé ba sanction na Lina Foot eza moyen ya rechanger yango eza Kinshasa et l'équipe partout. oyo azalaka danseuse bino nyonso boyebi afongolaka école de danse ekangamaki kasi euti kofongwama lisusu boyoka ye ndenge apesi badetail na micro ya KNB. Magazine na bino KNB tozali awa na siège ya école de danse ya Anya oyo ebandaki depuis mai et puis un certain temps ekataki yango toyo kotuna yebisa biso pourquoi bakendaki mpe bazongi lisusu mpe kozonga na bango expliquer biso baactivité nini bazala nango na kati bolanda. Anya va ex-danseuse, azalaki papa Pawemba, Nasira Bafiotufiot, après JB Piana, Werason, la maison mère. Lelo Anya a créé école de danse pour l'encadrement des jeunes filles et des jeunes garçons. Pour karato aider les jeunes, bazala na eloko kosala, bazala na activité moko ya kosala na ba vie na bango. To pas que juste ba répétition. Pour après on a tout ça qui va festival to beta ina deux festivals au ezalaki na le 19 mars Festifam et puis to utaki ko beta na avril ezalaki peka na festival moko ya basikaka donc to travailler avec nango et puis to sala ki pe moi spectacle moko na fiki avant to comme place na siège à Sika awa mais to pas qui juste ba répétition pour la recherche ya manager et puis ya producteur. École de danse ya Anya tozo futi sa bango te bango pe bazoya poto futa bango te ba oyo biso tozo futa ba oyo bazali ko travailler une équipe de base et école de danse ezali oye ko apprendre mais tozo futa te mais tozo na ba frais moko boya mikie to répétaka tozaki ba répétition na biso zaki mardi mais to suspendre ba répétition mardi tozo répéter lundi mercredi na samedi donc de 10h à 15h30 au bazon a besoin d'adhérer na école de danse ou bien na équipe de base ou eza école ou to travailler na bango déjà ba spectacle donc ba benga biso na 00243 81 49 37 811 00243 81 49 37 811 na numéro wana bakozwa biso siège na biso eza na avenue India numéro 6 sur Kasavubu juste quand na coin ya avenue Kasavubu so ibokoti kaka donc je crois 3 ou 4e parcelle espace Mulunge toza wana na pesi merci na équipe mobimba ya KNB et puis na Jimmy Mukendi merci vraiment na équipe mobimba oyo yaki kotala biso lelo na place à répétition
merci Nabino et puis na bafan na ngani surtout et puis na batunio surtout vraiment bazana souci et loko ekende liboso bazana souci à vision oyo nazana ngo ekende liboso vraiment olandi wana bakwanda ndenge ya pesi ba détail nyonso na école na bango wana ba parents oyo pe bokosepela bana na bino baya koadere na école de danse na ye bapesi ba numéro na bango ba adresse na bango po ya kokosa bana ngo bayebi kaka délinquance na ngo bapeki biso bayezala surtout na bajeune fille po bango bazolekaka contre kaka makambo nyonso ya mabe po ekozala na ngo bango bajeune fille bayebi. Merci na ndenge bozalaka toujours rebelle ya kolanda magazine na bino bo préféra ya lelo to présenta kiango na boulevard du 30 juin Kinshasa et l'équipe part. À travers la flamme par la com, devenons forts.